les jeunes. Aza simple lokola yo. Akoti pe na moi qui orgueil. Bon on a ça la que ça pas mbaté pour aza champion. Oli mis la terre mais il y a qui moi le lendo. Non bon on a ça la que ça pas mbaté pour aza champion. Et à mon koso aza champion, il faut pocher la loboko boye. Oyo ya qui champion. On comprend nango. Et ça y est mon côté. Mais Inos Bi n'a jamais manqué de respect à Fally Ipupa. Ni aujourd'hui ni demain. Ni aujourd'hui ni demain. Pourquoi bana o babimi lelo na YouTube? Ba mélange kabiso nyonso ba ba tuza ba connaître. Merci beaucoup. Puissinga. Toza ba collègue. Toketa la collègue na biso ngoko akufeli. Mais nata normal a kobenga nga collègue. Vous comprenez? Donc cela veut dire que dans le milieu professionnel, mukolo azala raté. Ba kulu to ba banda musique. Okomona bimisi 12. Na 12 wana na lobi boye. Musique to pesa ka toujours exemple. Okomona muto apesi abim ba kulu to abimisi 12. Tant suka moko. Ndinka. Eza bongo te. Akosala pe fort ya moko. Mais na moteur 006 et ça mon côté Naomi Kembo buki na niveau ko sakana te kasi yango kandi ba bazuko me biso Naomi Kembo ba fedesi non malembe bolingo suka ne parlons même pas ne parlons même pas mais intégrer pe baninga na bomba musique non ce n'est pas obligé. Ce n'est pas obligé. Pourquoi yo au tchèque bande comme sous bazakuna na jeune? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas. Et bao bazakune loko ni nyamalunga ba osala. Webi ki er moko be bafani sous ba ozo lokwa munguna. Non. C'est quand même une vérité. Bafani mususu ba ozo lokwa munguna infiltré. Non. Vous comprenez? J'ai l'idée rapporter et belé na musique. Ceux qui ils n'ont subi à prêt pour la rencontre na bombe musique. Non. Pourquoi non? Non. Il y a déjà Zana Yaye, Afro Congo number 1. Mais Afro Congo, vous comparez na bombe musique. Na lobby boy. Azat déjà na Afro Congo number 1. Oyo bate belé baza ko s'intégrer sans les savoir. Na répondre na ndeko na biso bon séjour à Kinshasa. TV News, très chers abonnés, si vous avez partagé ceux qui vous connaissent sur le banda, on a bien ça permission de coller mon livre. Les alliances des gens on a bien dessiné à travers votre émission. Tout le bien présenté par moi, votre serviteur numérique de la presse congolaise. Merci de diaspora, nous sommes aux hôtels à Bissau grand caractère, dans un restaurant, dans un panel par rapport à Game of de Manzaka. Merci de nous sommes aux hôtels du Rwanda, na Burundi, na Bukavu. Na Congo Kinshasa, na Angola, na Brazzaville, partout dans le monde, na Allemagne, na Belgique, na France. Bozolanda émission na binoto le benanzela ya site JK TV News. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Ici c'est une information pour les mecs qui là-bas, information c'est nous pour besoin de tous avoir la charge d'information. S'il vous plaît, très chers abonnés, et loko odozo senga na bino soutenir biso zambongote. Eza kolata te eza koliate mezaka bo s'abonner on est on peut sa biso force bo commenter bo liker bo fina pe croche notification pour rater les moments côté dans la site JK TV News anga ene miliki de la presse pour nous atteindre le pango le bras bien chercher wa ngai tata le pango ça c'est l'information quand on a tout à l'heure pas de polémique s'il vous plaît polémique qu'on a pour biso basina qui biso information communication ça information très cher abonné ba on besoin ba ko tala biso mokolo lelo oza plateau spécial pour un artiste et musicien Inos Bi. Pourquoi je suis Inos Bi? Ceux qui n'ont pas la bisoté, ceux qui n'ont pas bisoté par Inos Bi, avec cette émission, à travers cette émission, tout le monde a découvrir pourquoi je suis Inos Bi. À la fierté à Mboka Nabiso, à la fierté à musique à Papa Lutumba, à la fierté à musique à Werason, à la fierté à musique à Taboulay, à la fierté à musique à Ferregola, il y a Kofi Olomidi. Dans notre plateau, je suis passé, je suis avec Madame Judith Kalang, avec Indito Osolo, il y a Inos Bi. Montréal sur les hommes normalement qu'on s'est déjà invité. Ah bonjour Miliki de la presse boulangerie à Malouba. Bonjour Naba Manzaka, Naba Tigre, Naba Tigresse. Bonjour na groupe WhatsApp Inos Fan Monde. En tout cas bonjour na Bilonion Soba Balinga Kajika. Dada wa Taifa, Yaya Baleke Bele, Mama ya Banebele. Zwanga na forme nyo solingi na pesi bino ba bonjour. Na pesi bonjour na papa Joseph Magloire.
honorable losako na yo parti d'Allemagne tikete tata Nzambe amona yo. Merci l'équipe technique nanga mobimba Feli Mwamba Fabrice Mande elongo na yo na ba obalinganga libota nanga mobimba na pesi bino ba bonjour. Merci miliki de la presse mituna ya yo e yana yangai. Merci beaucoup na koyambanga lisusu na plateau na yo spécial inosubika kandenge tolasaki maloba na biso. Boni basango les jeunes leaders toujours États-Unis. Basango ya jeune leader bayuma balali. Bayuma balali. Eza ba terme o bakino balobaka. Bayuma balali jeune leader kaka ndenga yembaka mombulo na kosala yango mombulo na sepelaka nango mombulo ata naza coordonné na sepelaka nango wana na répondre mbala moko ba o balobaki keno inosubi yembaka banzembo ya bana miki. Cela veut dire quand nazoloba mombulo na kosala yango mombulo na sepelaka nango ata naza coordonné c'est mon boulot ata naza journaliste c'est mon boulot ata naza maître avocat c'est mon boulot ata naza moteki mai c'est mon boulot na sepelaka nango mutu nyonso akotaki na kati coordonné azalaki na kati tailleur aza na kati même si tu es qui considère ce que tu es en train de faire, c'est ton boulot. Donc mon boulot na sepela nango yango yazo sala États-Unis. Depuis que ndaki kola la te konimba te kande na poster mikolo yo maloba ya kolobeza te balali. Tam soki kolukanda ko États-Unis ou comment ndenge soloba ma par-ci par-là mais na koloba ke bobeta ba kude na ba internet bobeta ba kude na ba page bobeta ba ata komote meza ya mutema makazi mais bobeta ba kude po botala ba plein à craquer rien à dire oyo jeune leader azosala ona koloba ya mwana. Mais fan moko to komela biso lobi ke jeune leader boki ngunda États-Unis. Jusqu'à présent ni jeune leader banda kendaki azozunga te jeune leader boki ngunda ou komapo nana sala voyage ya mulai boyete. Jeune leader aboki ngunda. Fan ngo penza na yebita za fan ya jeune leader. To azali fan ya na yebite po na ba fanatique ba komaka kaka non wana commentaire cela veut dire que non sepela kana na jeune leader te atuni bo jeune leader ba kingunda te po ajuta musicien international qui de boka ngunda na États-Unis miliki de la presse ata yo moko omoni te keza na normal te za ba commentaire musuto na ba répondre ba question musuto zaka sans bizarre bongo ba conseil ozo betama ba plein à craquer ozo tala concert bozo mona ngo somo rien à dire donc concert ozo betama soko tali musala zo sala azolala te c'est pour cela ozo mona ta bayini bazoko koluba te ndenge to fandi boye na balabala les gens vont constater que notre gens plateau na bisoté cela veut dire que non ba concert ozo betama j'ai leader azolala te et puis bokamote voyage jeune leader aux États-Unis bino mo comprendre makambo de makuna c'est pour cela qu'on a ba débat mikolo elali juste kende usala ba clip kende ka ba tourna ou comment non ils ont contrat il y a contrat au moins avantage à kozala na ba manager lokola ba prince balulu ozana manager ya lolenge wana il faut bénéficier de biloko bon il faut bénéficier toujours il faut qu'on bénéficie toujours la biloko bon parce que ce qu'on a na manager azana makasité au banda ko tourner tout autour parce que makambo jeune leader azo sala en États-Unis ils ont mérité mais d'autres bazo déclarer pourquoi clic qui a jeune leader non bizarre ba ndeko na ye. Merci beaucoup na mutuno tuni wana isa très capital. Michael Jackson jusque là malgré la kota na mabele ezana na musicien ya leki ete nazoloba nazo répéter Michael Jackson jusque là ezana na musicien ya leka ete ko banda na mutu papa ba yaya ba leki tout libota mobimba na mama na bango azaki manager soki force ya famille balumu eza lesanga eza ba Jackson ya RDC eza ba Jackson ya mboka na biso c'est les seules familles o mutu na mutu aza na dona ye mutu na mutu aza boss na kwe na ye
Mais malgré notre boss, on va faire avancer notre... Parce que ce qui te suit, Gizo, azo beta kaka epai ya inosubite akomi kokota ntina bamusicien mosusu ndeti musicien papa na ngai baza ebele oyo biso eza na so totali bandeko ebele ya inosubite baclip ebele achille baclip ebele oyo achille tobimi libanda ya mboka asa komi réalisateur international. Vous comprenez? Donc, azo dépendre kaka na ndeko na ye lisuté. Aza ko réaliser kan ndeko na ye te. Akosa la clip moko boy musicien muso amoni ke nongande na za boy. Il faut ngai pe o réaliser. Tozui roga Congo Brazza. Boko. Clip ezo bonganga na Afrique mobimba pe na monde mobimba. Wo. Nana réaliser jam. Achille. Kofi Olomide, depuis longtemps, a signé un contrat. A Boya Libanda, ils ont réalisé pas mal. Ouerason, Samarino, Bazébélé. Vous comprenez que nous sommes en train de gratos. Ils ont budget. Et c'est comme une entreprise ballon. Et puis quand on parle d'entreprise, c'est une entreprise internationale. Parce que Zobima a réalisé clip na France, Obima a réalisé clip na Côte d'Ivoire, Obima a réalisé clip, je ne sais pas, national. Et comme il clique, il y a entreprise internationale. Oh, baza ko réaliser les bandes. Oh, wanana ntomoni ezaba oto ebi bongo ba oh mususu to éviter. Donc rien à dire. On a kolo ba keza ko féliciter famille banu. Yango zo mona ke bazo mata ba contrat par-ci par-là. Les États-Unis, ils ont un jour mon côté. Oh, les jeunes leaders à sélection. Oh, ils ont un jeune leader à bêtité. Chaque État, jeune leader à tous les États-Unis. Ils ont un pam. Moutazu, azu, ta kosomba montre. À la poster en gros. Alors, tu as sakana na mbongo nanga. Maintenant, est-ce que bien matériel la musique congolaise porte à Rani, la musique au monde entier porte à Rani, puisque tout le monde a kaka ce message son il faut à poster bat bamona. Tout le monde peut souger un leader son montre en Rolex 4500 € si je me trompe pas à poster en la page bateau sur le monde. Est-ce que on est musique? Non, as un leader, as un star et bandi liloté, ba américain bango moko basalaka. Soka sombi eloko na ya poster musala star yango wana mais jeune leader aza simple comme tout mais aza le seul jeune oyo aza na bomengo oyo bakulutu babanda kalati lelo bazwa yango to ana bomengo bakulutu babanda kalati lelo siko wana eza don ya ekolo dada wa taifa wana eza don ya ekolo. On est à dos ya école, on a bien encadré la sagesse ya mutukobota manango utepata Tanzanie. Merci très cher abonné, je vous rappelle que lui c'est madame Judith Kalanga Molobel Munene ya le jeune leader Inosbi tout en moment quelques messages au bandeko bakomela kibiso par rapport à émission spéciale Inosbi salut miliki de la presse, moi c'est Némi Polo Neymar Dizamach depuis France appelé de la Kinshasa bon séjour à toi mon frère Némi Polo Neymar Dizamach. Il y a le biboy. Est-ce que tu n'es pas madame Judith Kalanga, ceux qui inosbi à après, il y a recours à la bonne musique. Merci beaucoup. C'est qui? Némi Polo Neymar. Neymar, à fond dans la France, c'est bon ce jour na Kinshasa. Donc ce n'est pas obligé. Bon, ma musique, ce n'est pas obligé. Et ça clique mon coin, et ça pour ça va musique star minene. Mais il y a déjà ça na oya. Il y a ça déjà na oya. Mais ça n'est pas na bomba musique. Congo number 1. Eza ndenge moko tina bomba musique. Chacun a sa capacité. Na minute to beta de solo ndene Afro Congo number 1. Olingi pour s'intégrer dans Afro Congo number 1.
Maintenant, ceux qui ont une musique, ils ont intégré dans Afro-Congo, ils ont Afro-Congo. Problème, mais les jeunes non, wane kokoma likambo ya ba manager na ba manager. Wane kokoma likambo ya linzaka na mokolo toko. E kokoma likambo ya kokoma na kotanga. Mais ça problème était ceux qui manager a signé na yega les jeunes leaders qui ndene na. Wane za secret akati. Wane za secret akati. Mais tout le monde boya ngo pourquoi dada wa taifa. Mengana lo boy inde ko lobake non, est-ce que jeune leader akuti ko intégrer moment et musique. Et pourtant Afro-Congo na me wane za wane zo zele so tala ye. Oyo e ya ko kende ko pesa makambo mokili mobimba mokili mobezo di mezo beta pa mambo. Président JB Pia nazana wenge BCBG, président Wiranso nazana wenge musique à maison mère. Il est pas na Afro-Congo. Président Manda chance nazana wenge référence mais tout le monde est 30 jours bon on est sur podium moko. Même donc dans un la wenge na ye, ça pour me Afro. Album nini malonga ba bimiste spécial. Je n'ai pas dénigré les autres. Et loko nini spécial ba sali po ba sangani sika moko boy na kombo buko boy. Mais bah disque bande voilà monsieur c'est bêtise par rapport il y a 0 il y a disque il y a les jeunes leaders. Et bêtise ya 15 titres. Titre na titre talemi. Mutu mususu a osé. Oya zobanda a osé 15 titres. Et talemi. Mais ça n'a pas déclaré que 15 titres de jeunes leaders banda mambo l'équipe. Fallait bien dire que single na yone kendra bien disque yokani ti. Non, yokani makas. Yokani. Combien de Kota beta 15. 15 millions c'est bêtise. Kota na YouTube. Kota na YouTube. Kota na YouTube. Je suis pas contre vous mais comme c'est quoi besoin bande oba fan bazokoma. Na oba abonné biso bazokomela biso na otozoyoka. Biso doza libanda pona oyoka. Pour avana yabo déjà na yoka ki. Libanda ba komi. Mais kingai jika na zoya boye. Na zoya poto sola robo. Ba fanatique baza na posa bayeba. Clin d'œil à toi, Annie Bakoto. Bon, joyeux anniversaire à toi, Tata Massaba Petit. Longue vie sur la terre, Annie Bakoto de moi. Que le bon Dieu Tout-Puissant de t'accorder longue vie comme Nelson Mandela. La bénédiction qu'au prophète Condé ne soit jamais déstabilisé comme président Mugabe. Je t'aime gravio et Yakati. Joyeux anniversaire, Tata Massaba Petit, Annie Bakoto. Merci pour tout. Madame Judith Kalanga. Batitre qui trouve, n'est pas fanatique, bazo déclaré. Titre l'équipe trône tu vas titre nini 15 titres nyonso wana les jeunes leaders to yoki te fallait za la kaka ndenge za la maman ko mami balé bo esa biso et petit na point que tina ba mindele vous comprenez eza ebelé makasi eza ebelé banzembo pesa jeune leader na album na ye parce que bino bolobaki ke sala li album total donc place bo kendene ya zaka lokwa le raïs place bino bozo kendena ye ya zo le kabino au-delà et quand à l'équipe bino au-delà vous arrivez là-bas oh non et ça les loko mais quand même il a osé quand même il a fait et quand même il a dépassé et quand même il a félicité et jusqu'aujourd'hui ça l'album, Tikaba single, il vous a dit, j'ai le temps de composer. Et de composer quelle sorte de chansons? Je vais composer les chansons. Tile le koyokan, tile le kobeta. J'ai un leader apporté ni la musique congolaise. Et belé makasi, on est à kutumutuno tunangate parce que yo fréquenté ba musicien. Toi solo. Ozam tuno ko tunangate musique. Non, il y a liboso à travers banzembo na ye. Ozo comprendre? Tozui eloko esalema na Goma. Ngai o ya liboso ekutanga na zakuna. C'était en 2002. En 2002? Oui. Catastrophe ya volcan. Moi j'étais à Beni. J'ai vu combien de gens bazo uta Goma en pied pour venir à Beni. Babungisi bana babungisi baparents babungisi baboti là où même les gouvernements a coca quitté kokoma il y a des choses que je ne vais pas même parler et à cette époque là j'ai leader azaki na mwana moki action ane ko salima na 2021 j'ai leader a dit non je ne peux pas laisser. Bien sûr, c'est chez nous. Parce que ça, la conférence de presse va tourner. Action au sali. Et ça, ka poser pas na bino to.
Ce qui est salimi à l'obi, le col naza congolais. Ce qui est salimi place mosusu na kosala po naza congolais. Action wana zala qui même le gouvernement est étonné de ce que les jeunes leaders font. Ici au Congo, il y a combien de musiciens, des millionnaires? Ici au Congo, il y a combien de musiciens, combien de pasteurs, combien de docteurs, combien de députés? Oh, bazo qui maille les rosales le kouana. Personne. Les jeunes leaders à regarder. Moi, il a dit non, je ne peux pas laisser ma famille comme ça. Je dois réagir. C'est tout le monde, même les ennemis. Même les ennemis, c'est là où j'ai vu. Maniqué, azo félicité Nosbi. Il y avait les autres qui parlaient de n'importe quoi. Même si tu parles de n'importe quoi, ozo sanga ya koloba me souka nango félicité. Parce que sala ki makambo mikolo bakoka ko sala ngote. Jamais, jamais mikolo bakoka ko sala ngo. J'ai leader à porter belé. J'ai leader à porter belé. J'ai leader à bimesi et belé à ba jeune na chômage. J'ai leader à téipe ba jeune belé. Koloba muke musale belé. Koloba kamingi te tika osala musala ndemonana maloba no ezala muke batea kabiso ata l'église munoko eloba kamingi yango nde sumbu kaka apari bolingo koloba ya koyembela biso banzembo ya salite ya ndenge nini tata na mama bakosala basalite na mbeto tokolala tokolamuka na banzembo wana tosi tolembi yango na baforme nango nyonso mais jeune leader azozwa temps ya kote ya yo baninga bazokende koluka yo na baba metango kowele la vie obungi olobi balokanga non ezanzem ce qu'on fait de raisonner après bamuna bakoloba te azangi sous inspiration non prends le temps d'écouter yo kowele la kabote baninga na banda kwa mabala tango okoma totaro komi tata mo sa quartier mwana te le côté okomi koloba te noko na biso nde muto blokanga non c'est toi-même. Sokozwita ya kofanda ya koyoka, il faut voir que quelque chose. Tant qu'on a Zembo toujours accordé avec le message. Parce que c'est une chanson et une inspiration incroyable. C'est tout ce que je peux dire. Namo wana si il a porté quoi? Il a porté plus comme les autres, plus que même les autres. C'est tout ce que je peux dire. Très bien, Madame Chidiska. Maintenant, featuring des rêves, il y a les jeunes leaders, ceux qui vont proposer artistement Kabetane Ozana. Basé Béni na Congo. J'ai dit bien featuring des rêves. Basé Béni. Ndetina. Basé Béni. Asa beta déjà na featuring. Asa jeune leader. Pas ba wa beta na bango. Nazolo bananu wa beta. Ba grand. Ndiama makanda urason. Kofi Olomide. Awa na bandeko na ya Congo. Grand frère na FR. Featuring des rêves, ba musicien bazebele. Oya ko solliciter que non, tout ça la featuring. Nani babenga bango banani. Benga bango banani. Manager. Mais manager c'est une autre chose. Peut-être manager, peut-être sponsor. Avec que non ngana yana sponsorisé na tché autant de millions. Par exemple, nos subi ça la featuring na fali poupa. C'est l'argent qui crie. Ce n'est pas un problème, là c'est le business. On va travailler. C'est tout. Ce n'est pas un problème. Mais ndenge batu baloba ke fali poupa na inosbi isimba kipo. Tout le monde a hérité watana bénédiction moko outi ko répondre à journaliste moko par rapport à manquement, il y a les jeunes leaders ou tous soutenir les lots. Yé ba propos na ba ga inosbi il faut respecter fali poupa pour aza âge moko na mwana fali. Mako 6. Nalandaki bisonde tolingi to transformer yango tolingi to transformer maloba ya wata bien sûr il ne suffit pas respecter mais na temps normal de mukolo azalaka mais na ndule mukolo azalaka te parce que ndule zali yo la kisa oyo zangana la kisangana za tozana ba rappeur ba américain a rapper à l'âge à 15 ans a commis déjà militi a ebani monde atier mikolo bazate na États-Unis o bako ebise ke petit fonda na yo pozo manki bako benge pe na plateau pe asali boudage na ba mikolo non
d'abord na ndenge éducation ya inosubi eza ya komanke mikolo te soki wata alobi bongo nayebi te alobeli yango na forme nini fale tozwa yango na forme oyo wata alobi parce que fale aza papa ya nani fale aza papa ya inosubi de faut bazwa na papa na mwana base respecter papa respecter mwana mwana respecter papa papa soki azo respecter mwana te mwana respecter papa te c'est normal et mwana tikala pe komanke papa te et puis inosubi aza mwana epai ya motu te inosubi aza star comme bastar nyonso sauf que bakulutu bazalaka mais na monde bastar na monde bastar inosubi aza star so batelemisi 3 pourquoi so babengi 3 star congolais inosubi azaka na kati pourquoi fallait baloba te ya okende te po aza mwana so babengi libanda événement moko ya monene eza so babengi des musiciens ya Congo inosubi azaka na kati pourquoi fallait baloba kie na bamusicien nyonso ya Congo enda azaka mwana moke atikala nani toluka bakulutu akendaka pwani ntango bacontrat wana États-Unis bisika baza emonaki bakulutu baza awa te ekende kobeta na remise soki na Égypte ya ballon d'or bagrand bazalaki te kuna monde entier fandi kuna bakenda kobeta na Diamond bagrand bazalaki te na RDC ka petit wana kaka nde ifalaki nte yango lobaki star artiste azala mwana mokete surtout so akomi na l'événement moko incroyable azala mwana mokete je crois ba signaler biso tokomi na suka miliki so question ça maintenant to classer les jeunes leaders na génération na sina répondre yango déjà on répond dans mais ce à partir ma lobo lobby na ngona taquer ne lo mo ce qu'on a yo kayo na na taquer te mais par na bimisa na sous question moko boina oyo utu lobaki ba obenga 2 personnes 3 personnes jeunes leaders azala parmi ba o ba obenga ba na kosi est-ce que na kosi o kosi de na bibo eso miliki ceux qui ba lobby to benga la génération par génération s'il vous plaît miliki s'il te plaît dans la caméra na kosi oko cité madame Julius Kala na lobi boyi nakosi na lobi boyi so ba lobi to benga génération président ya pays tel azan événement a bengi des musiciens sans flatterie jeune leader na sina yoka kutu mutu moko azotuna batongo ba bengi saka na ba contrat ngo ba signer kango ndenge nini na tuli mambo ya génération jeune leader pourquoi pour outi ko bisa biso bengi 2 personnes so batine tiko felo mide ba bengi na inonsi so ba neti ba fali popa ba bengi na inonsi bi parce que génération na yeto zoye bate yo na tuni ko azana génération nini auto placer na sina lobaki déjà inonsi bi azana 5e génération azana 4e génération Clé de Tokolutu Papimboma, félicitations, directeur général adjoint de Bio en télévision. Donc, sincère félicitations à vous. Donc, au nom de la presse congolaise, au nom de la presse en ligne, félicitations Bele Kulutu Salamou Salon Dengue Salama Dengue Zosengela. Vous méritez yango. Merci pe naba onyo sozo bagiselanga eleki na yo na banzila ya makomi zo salanga ibie. Merci pour la considération Kulutu na ngai Papimboma na lingi o mi clin à toi. Félicitations Ebele, notre directeur général adjoint de Bio en télévision. Madame Judith Kalanga, nous sommes presque à la fin de cette émission. Merci à toi disposer qui poto kabola mwanda mu oyo na yo. Pour abonner à biso bazali sur la poso loba. Donc silité. C'est pas comme une mise sous. To yambangwe pa na yo. Nini falo bakisa. Boya mbangwe pa na ngate na kosenga na ba fan. Nyonso inosbi. Ba o kanenge na lansaka. Bolingi boleka boloba. Ba fan wana baya ko répondre na mituna o. Ngana ko na ebita na bandobima na ebita na bandobima na bandobima kimia bolala na ebita na tawana sona bimiza ta moko eza très dangereux mais na minute yo toza ya olala bayuma baza ya olala jeune leader azo travailler olingi loko moto bayuma baza ya olala bayuma ni baza ya olala yom toza olala bayuma baza ya olala Mon boulot, nakosala yango mon boulot, na sepela kanango toujours rien à dire. Abonnez-vous massivement, c'est une façon de m'aider. Abonnez-vous massivement, c'est une façon de soutenir Dada Taïfa. Abonnez-vous massivement, c'est une façon aussi gauche, droite, sima, liboso, bayoka otozolo ba pona jeune leader. Partagez na ba page na bino tina coin ya suka esiko mona ke kuna bananyo bazala ka koti sango bayoka ke
jeune leader à Matima B Kishasa pe masolo comme obeta mana somo a tozolo babwe ceux qui 4 émissions et salima déjà organisation bien préparée lo sako merci na bino nyoso bo sala bola pour la jeune leader merci beaucoup ba message mususu wana to tanga ngona sima merci Miliki de la presse abonnez-vous je vous adore c'est Dada Taïfa rien à dire merci beaucoup. Merci de bande sur le côté ça qui mission la bande on a bien sans permission to bimi na biso sans permission à travers votre émission que le bel présenté par moi votre humble serviteur abonnez-vous massivement sur RJK TV News bosso na biso pardon s'il vous plaît boss abonnez vous partagez émission donc na ba tigre molodol ba manzaka donc et au sala biso bien na remercier na remercier bande konanga il est vrai des Mélik de la presse depuis Chypre donc les amis de Mélik de la presse depuis Chypre donc on a mon gars Gastar garçon d'ivoire mon apoto Steve Welcome KB9 mon apoto DXC Empereur C77K Béni Zulu de King Béni Zulu clin d'œil à toi merci pour tout mon frère Enoch Playboy à mon apoto Enoch Tequila champion Robinson Dama donc un grand merci aussi à Jimmy Boukeli donc yo déjà par rapport au game le Rodi le Manzaka Wayanga clin d'œil à toi Jirens Mavungu un grand merci aussi à DJ Dicap Douglas donc DJ Dicap Douglas pourquoi pas toi Gelon Pouni mon apoto ya Tongo donc on a les vrais des Mélik de la presse depuis Chypre bateau bazo soutenir Marambo pour ils allaient bien s'il vous plaît émission comme la bien Chypre du Nord vous partagez vous s'abonner vous liker donc et ça la biso bien grand merci aussi à la tata de mes enfants Nadia GB deux fois mère donc mère ba Edo na ba Samantha donc na Pesimbote na Betty Mwamba depuis États-Unis la fille de ma mère na Pesimbote na Gisèle Mwamba depuis London la fille de ma mère un grand merci à ma maman chérie Dorothée Kabouya nana lutu la musique poto na lingi bino mingi ce qui est sous ma scie à zone tenga na bino to rekota na susu mbala sima protégez-vous bien on est ensemble bisous bye.